toujours vivre le monde. DMTV, Billy le Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. DMTV mbote nabino esengo eza ya biso ya koyeba ke boza ebele obuza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV boyebi kaka ememelaka bino masolo ya actualité, mais tosalaka bino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ou bien ba fait to pe ba réalité ndenge tozo observer na mboka na biso. Alors avant to aborder sujet oyo to proposer bino sikoyo boyebi kaka to mpesa habitude ya ko sensibiliser bino pe bisonyoso parce que bisonyoso tous a concerné par rapport à maladie ya Covid-19 ou nanu to vaincre même si la République démocratique du Congo to comme pe na ba 0 cas na mukolo ezali malamu mingi, ça veut dire que équipe ya riposte esali musala malamu mendenge toujours dans la information comment on a mikili ya poto comment on en Amérique baka ko continuer komata ba nombre ya ba mort komata. Nous disons que nous allons peut-être na grâce on nzamba télébiso, mais en plus et sengeli na biso to continue vraiment qu'on respecter la mesure barrière parce que yangonde masolo yangonde makambo pour prévention des alliés notre meilleure arme pour faire face na maladie wana. Dernièrement to yela kibino mwa muki analyse sur audio moko yo circula qui oyo c'est vrai que zala ki authentifié mais visiblement zala ki mwana mwasi oyo na nzela yanani ba Zwaki Pascal Mukuna après kaka ko déclenché makamna ya éveil patriotique mais kazali ko télémé la président Kala Joseph Kabila oye azali ko fustiger gestion na ye ndenge le kanaki pepo na ya azali komona kazali mutuba ko komema na CPI mais Pascal Mukuna élan na ye oya zwaki éveil patriotique ba yaki ko tia ye pause ba ki ko pemisa ye batinda ki mo séjour na makala et qui on a utilisé Mami Ichibola. Nous disons Mami Ichibola utilisé parce que yemoko lelo yo akomi ko bimisa vérité na monoko na yemoko alobi yango boyebi kaka tangu bozo coopérer na mulili po bosa moto moko mabe soki kaka makamya mbongo bosoli biente esala ke na kobeba na wana ba vérité ko bima ba vérité ko yeba na Mami Chibola alobaki ke yazali na ye déjà moto akufa akobanga na ye ko polate donc akufa na ye déjà kala ba pesa yende mbongo na ye sinon te bako sentir ye azako tanga bakombo ya batu oyo basalaki ba manœuvre wano basalaki que makambo koma ndenge koma ki apporter Pascal Mukuna plainte pour Pascal Mukuna zwa punition akende na makala esika wapi auta ko kenda moi séjour mais lokola ya za loin de Dieu boyebi kaka ne touchez pas à mes loin parole wana eza biblique oya touchaki à mes loin moni confusion koti na ka ya ennemi parce que Mukuna ye azali loin ya nzambe lelo na confusion ne koti komi pratiquement tour de Babel langage ezolo ba malisu mon côté minoko komi belé incompréhension na ndenge mo ya osakalate bo pesa Mami Chibola mbongo ndenge boyokana ki bozaka bwendeni boyokani na motu a s'exécuter a salipe yango mais comme na turbo pesa mbongo neti kaka mais évêque parce dans makambola ni se comme na matoi naye à réagir yango to proposer bino toyokaye tolandaye et bon na simato zonga to sala mo analyse muke ya malobo ya lobby ensuite to clôturer liso na biso ya lelo. Je rappelle que bosa ko landa chaîne na bino DMTV et ça a besoin na yo ndeko na nga yo mtozana no abonné un seul clic en une seule seconde seulement oui na bouton en rouge au bakomi s'abonner et dès que cliquer on comme ba moko abonné mais talape moi pembe ni cloche moko notification zo apparaître tout de suite cliquer le sous wana une seule seconde seulement et ko permettre na yo takali soute ba vidéo soki totia wa po cloche wana e banda ko sonner ngling et ko alerter yo que vidéo moko et outil en ligne eza ya DMTV ko permettre na otal. Alors suivons l'évêque Pascal Mukuna, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Le lo monte bandiko bimandenge ba salaki film na bango mona mwasa bandiko bimisa bango gomese wana na nini na bush na nini o shadar
ba piblia biloko wana piblia biloko wana sans volonté na ngai amemi ngai ya kosi ngai parce que tokende ko étudier yango après ba piblia biloko wana yena shader ozoyoka après ba yo le ba tropese bo to sala boy ndima porter plainte nga na porter plainte ba pesi nga na mbongo wana ndambo ba pesa nga na maboko so ko porter plainte so to sali boyo dans ya liboso mi ba tropese mbongo na yo papa ba pesi mbongo wana ndambo mbongo tika ba pesa nga mbongo na ngai bazo ko sundula nga lokola nyama boyo sikoyo ba twana nde ba solo ba ke na 2023 tous au pouvoir bino banen vous êtes aventurier vous êtes aventurier bokamba kimboka nde na modèle oyo ya kusala baku kusala ba bopese mbongo na ye bapese mbongo na ye ndenge bayokanaki alobi azotelenga na ngai nasi na pardona ye bapese ye mbongo na ye bashadari wana baza bato aokanga tala sikoyo ngai na ke prison ke nga mutu na bwaki nga mutu na filme nga mutu na bwaki na réseaux sociaux ngai me mutu abwaki afandi na ndako mutu aseli ba montage afandi na ndako mone shadani ya afandi na ndako ngai na prison c'est pour cela il y a bango prison il faut ezalaka ya CPI ya CPI mutu akolo ba meni ya bien balinga te bakene CPI Boti kolanda wana évêque Pascal Mukuna bo comprendre bien que azali ko s'adresser na bandimi église na ye Aseka où ils a situé na commune ya Bandalungwa et donc évêque Pascal Mukuna a profité lors ya maté ya wana pa beta moi mukeli solo ya makambo ekomela qui est très à l'aise hein, parce que le loyo vérité o ya kan escalier komi pour le kuta ezo ki ascenseur et kanisa ki que ce qui komi vérité comme jamais mais tant vérité komi masolonio surtout ils a RVC masolonio ce que bimi n'empoisa pona nini congolais mutema mabele ki ozo sala sale besoin molingi ka olekela mutu na esprit tam soupe na makambo boye baliaki mukondi moko boye mbongo mami Chibola azui na eloko ya malongate bolandi Pascal Mukuna ndenga réagir j'ai aimé en tout cas façon na ya koloba on sent que c'est l'homme de Dieu qui a parlé à lobi ka limbisa na déjà mami Chibola pe Pascal Mukuna insiste à lobi bo pesa mami Chibola mbongo na yenga na sina limbisa na ngai déjà akala na kei na makala bosali ba montage na bino ba aventure na bino na lobi pe batu ya modèle oyo nde bango nde balingi bazonga lisusu na 2023 pour makambo basala kende makambo ya alolenge oyo donc Pascal Mukuna a côté le mela batu ya modèle wana bazonga na pouvoir te na 2023 et puis abakisi lisusu ke bango esika na bango ezali kaka CPI donc ba okende CPI kaka za batu moko fo ba akangama Pascal Mukuna très à l'aise parce que finalement vérité est triomphée et bimi na poisa que zala qui effectivement complot oyo bato bazali koloba yango bo tango Pascal Mukuna bandi éveil patriotique na ye je me rappelle mingi na émission zali koleka mingi na ndeko Israël Mutombo na émission na bosolo na politique azala ki kotuna ye soka za conscient na ba risque za kozwa ke ba kosala makambo Pascal Mukuna ye moko pe asi alobaki yango ke na yebi ke bakoya kokosa biloko bako inventer bakosala bo effectivement ezapeka makambo ekomela ki ba étudier ki mo muke ye bien ba ekobimisa mami Chibola ba proposer mbongo pe asali makambo wana Pascal Mukuna limbisi mais est-ce que nga na place na ye na kolimbisa pas trop sûr parce que moi la mwasi wana bozomona mami Chibola azali ko regretter lelo que ba utiliser ba yokana ki mbongo pour qu'apporter plainte contre Pascal Mukuna mais à aucun moment aza ko manifester ba remords topé ayoka pasi ndenge ya kende ko kosela tout un pasteur makambo ndenga kende ko funda injustement un pasteur makambo alors que pasteur ango azape d'abord père de famille azala bana azala mwasi mais yo
ndimi pour la mbongo ko sa makambo wana lelo ba milio mbongo ba mbongo ba genre wana zamba mbongo lokola ya ba drogue tango so teka drogue so déjà c'est yindi o kende ofunda mutu na police ndeni olobake mutu ana melenga mbongo na ngapo ya mbongo ya drogue mais mami Chibola zana courage ya ko réclamer pe mbongo wana alors que fallait qu'il passe na courage ya ko senga pardon na Pascal Mukuna po ye a comploter na batu pour que Pascal Mukuna kende na makala oui que Pascal Mukuna séjourner na makala s'il n'avait pas les nerfs solides akoka ki pe ko perdre vie na ye parce que belé ba kokaka okangama bongo na prison tout le monde ba maladie qui les bimi type okufi mais Dieu merci ye nzambe abatela ki epé a protéger qui est mais quand même nous avons senti dans le chef de l'homme de Dieu Pascal Mukuna que a limbisi mami Chibola mais en même temps a intercédé pour na ye pa ya ba bourreau na ye bato basale ke ya kota makala alobi bo futa mbongo ya mami Chibola bo pesa ki ndambo titikali ndambo siko bo garder en point bo libérer mbongo so émission simbite fota mami ya fota na bino moroto bo pesa nde mbongo na ye voilà un peu dans quoi mbongo na biso eza plongé lelo tozo ka lisolo lisusu na ba réseaux sociaux bozo yoka vidéo mo réseau circuler baza ko attribuer yango na président ya UDPS est-ce que zali kaka ba schéma wana te ya makambo basaki Pascal Mukuna nde ba meki ko sala ngo lisusu pona ko clouer Jean-Marc Kabund na mboko on n'est plus étonné boyebi que Diomi asala bane belé ya prison abimi kaka grâce na arrivé à Félix Tshisekedi pona makambo ko ya soki abimaki na ba mineur toyebi que mingi zalaki kaka ba invention ba makambo ba créaki pona ko nuire à un opposant ou ya koma qui vraiment très gênant et c'est malheureux ya ko sala ba méthode ya modèle wana ou to monaki que même ba prison yango et memelaki pasteur Coutinho nous le saluons là où il se trouve ba problème de santé heureusement nzamba batele quand même bon na à perdre bon moité mais atikali na séquelle na vie na ye parce que ba kosela ki makambo ya ba arme alors que na kata église tokuta kande ba kiti tokuta ka bible tokuta ka bilo tokuta ngona ba arme ezala ko ezala nde pona ko bundisa moyini satana ezaka pona ko bundisa spirituel mais za ba arme visible était mais ba bimisela ye ba arme pe to ebindeni asukaki na prison heureusement encore que Pascal Mukuna a pu résister et puis il faut dire qu'à sali quelques à sali pena mbulate na kati ya prison a su quand même grâce wana aye kobima mais lelo yo vérité yen escalier pe bimi na poisa to monique ba aventure et salemaki en vue yako kanga Mukuna munoko mais apparemment il est sorti encore beaucoup plus grand boyo qui ndenge alobi wana ndenga fustigé comportement ya batu ya lolenge wana bazo penser que bakoki kozonga lisusu na 2023 voilà les solo tolongaki to changer na bino lelo réaction à pasteur Mukuna par rapport ya rebondissement na affaire ndenge mami Chibola zali ko avouer que ba complotaki contre Pascal Mukuna aurait pu porter plainte à son tour contre mami Chibola na ba complice na ye mais il est à lobby qui en tant qu'homme de Dieu à l'imbécile na ye je crois que pour na ye l'affaire est close mais toutefois ba pesa mami Chibola mbongo na ye o etikalaki oza mala mingi si vous avez aimé laissez-nous un like mais surtout mingi bo réagir pe na ba commentaire sur oza na moi likanisimo ko c'est un point de vue différent biso topé point de vue zo ndezo balana na biso problème ya toko toujours kokoma mais bo s'abonner pe nde onanga yo mutozana na abonner te s'abonner la chaîne DMTV ou cliquer pe na cloche de notification ko apparaître juste après que vous s'abonner ko permettre na yo o rattraper sauter sur toutes ces vidéos awa tomi batela pe pour malade des ali Covid-19 to vaincre yango na noté donc to continuer ko respecter ba mesures barrières pour prévention yango des meilleures armes la biso pour lutter contre maladie wana merci encore une fois na bino bo pesi biso temps na bino ya koyoka biso depuis que ba minutes na bino eza très précieuse depuis que temps na bino eza très précieux mais bon demi quand même koyoka biso quelques minutes merci beaucoup nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité mais en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.